congodialogue.com. congodialogue.com. Bonjour Nabalandinion ya Congo Dialogue. Bonjour Mbote Nabino, bonne année. J'essaie Kabi Balé mon maman la savoir bunga eba muke pour na makamo boye o batmusu bayebi. Voilà, je suis de retour avec un grand événement au Sœur Marie Missamou. Sœur Marie Missamou de Pati Kabiso depuis le 1er janvier de l'année passée. A Coxi déjà une année na à Mabélé. Et voilà, ba yaye ba famille nae ba penser que lelo batia Pierre Tombal bongo na cimetière nae. Mais à ma grande surprise, déjà on a lieu de départ. On va bien musicien chrétien, musicien nzambe, pour musicien musubaza mai musubaza na ebite sur azamba. Donc ah to mona kaka leader le frère José Ndita. Donc on a ba sous sa frère José Ndita te a comme le quoi ndé quoi c'est Marie Missamou. Na minute fait tout monde musicien et belé bazala awa. Pour jour aliwa na na pasteur o ya collaborer la bango bien. Jour aliwa na eto monaki nde baza ko se kafoué ba kota la kati ya stade de Martyr malgré baza bazo sima wana nzoto ba yake belé. Alors le lo ezara jour oyo boza ko penser les sous na mowei to moni mututé. Là ça n'engage que moi-même Kabibale mon maman la Sabri au compte de l'émission de Sabri. Donc to moni donc émission eza donc TV eza radio T. Eza radio T bon mon abino mobili ba o ba koya. Mais pour l'instant, toi, quand la frère José Ndita n'a pas cette amuluko qui est au Zéla, aya, à ça la prière pour que nous musiques en nécropole, ti héros, au d'abord 11h30, n'a tolongwete. Bissou ma journée, c'est depuis déjà 7h, na famille, batumsou na bayete. Donc, la suite, vous allez voir ça après. Suivez les images. Na minute oyo tonto sala faveur ya kolwa ba 207 000 balles ona bato baso tikala parce que tout démarrer to tikala de 207 000 balles ona ba o ba continue ba kokota balanda biso parce que kuna to kana na bango bandi yako. Alors pour na yango to on reporter quelques personnes ya presse ba okota na 200 dans esprit de vie na quelques personnes quelques fans ba côté o ba kotikala lokola bisi mi balade 207 zoya ba kolanda biso ba responsable ba kotikala ba kolanda biso na bango. Est-ce que toyokani oui non ko imposer biso ko côté to tanga ki ba bus ba yena côté yo on imposer ngaite to tanga ba bus ba tindité ko ba ba bus ya mais comprendre ko na biso te elle est qui fixée donc ça la cérémonie. Est-ce que vous comprenez to ça la prière to ça la mutu ba côté. Tout ce que nous allons faire, que ça porte la marque de Christ qui est miséricordieux. Toi qui as été miséricordieux pour nous, à l'enterrement, aujourd'hui encore et après les jours. Voilà, balandinyo soya Congo Dialogue, gande tolobai toujours que TV Zara Radio T. Voilà, to comme dans la nécropole, to comme à Kalaming T pour la cérémonie, il y a pose à Pierre Tombal et comme wana batwazo yara kaka, batwazo ya ebele vraiment. Ba image yo ba na Belgique, na bi bozo Zelango, ya France et puis na Angola, kuna et pas ya DJ Jimmy na et pas Sabin vraiment merci beaucoup pour notre émission ya Congo Dialogue et puis merci mingi na madame Francine Ngembe oyo alemba toujours te ko tinda biso place no so événement ezalaka donc elle est toujours proche ya population naé et puis ya ba téléspectateurs na bango donc bolanda comme si vous y étiez. Donc voilà. Et donc, ça, Bolimonini, et on a trouvé merci dans sa communauté. Les artistes et musiciens, si au travers de ces œuvres, oh, les noms coloniaux sont Banzembo et Beta. Parce que pour Beta, Banzembo, la famille est exhibition de Sika Oil. Donc, on y peut tous. Programme les amis,
Sima kaka na limemia na botosi yango teza kobenga papa ngoi tobi kotelema mpona lokumu na nzambe na bomoi. Nous connaissons et certains que nous nommons dans nos cœurs et d'autres que nous ne connaissons pas. Mais toi, tu les connais chacune d'eux qui les pose en ces lieux. Aujourd'hui, la famille et les amis se réunissent ici. C'est les monuments. Nous prions que ce moment soit béni. Nous prions que ce moment de communion spirituelle soit servi par son don et le travail qu'elle a fait ne sera jamais oublié. Et continue. Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Nzambe oyo asangisi biso lelo awa na symbole monene oyo asili kosala na nzoto ya Marie. Si n'était cela, tokoki kozala awa te. Et en plus encore, il est normal na ndenge toza na mosuni boye que bomona moto moko lettre la plus chère azala arraché à fleur d'âge eza pasi mingi à tel point que biso na kati ya famille il serait très difficile alors na kati ya mémoire na biso makanisi naza na mingi ya koloba na rejoindre kaka na famille lobi tokogarde amour mpona biso eza esengo parce que ezaki ve na biso kokoma ntina niveau oyo ya kotia pierre tombale na cimetière na tombe ya servante na ye oyo biso nyonso tolelaki mpe tozokondela ti lelo mpe koyeba susu kolekisa famille ke tokangami kaka na bomoko na biso nzambe azali marie akende koza na famille monene oyo ezali bamisien chrétien commençant par moi-même lelo tolobi eza susu marie ta koluka biso mpona lisungi to problème ezali eza famille toza na mwana atikali rite azali mwana esengeli aza na vie ya bien aza mpe na posa na biso mpe famille ekonte eke amsese eza wana soki marie aza te biso tozali na butu na moi kande tozalaki ntango bobseke esalamaki ti lelo tokotika na ntango moke te nzambe apambola bino nyonso mpe bandeko nyonso oyo baye oyo basito presse nzambe apambola bino mpe susu mingi oyo nyonso bazolanda biso toza toujours bomoko voilà na remercier famille surtout mpona confiance oyo bapesaki biso kobanda ebandeli ti mokolo ya lelo tikokoma lelo tomoni ke objectif ezali atteint en tout cas nzambe apambola bino mingi merci beaucoup. Merci, nous remercions l'école pour l'organisation. Merci bien. Sika poto tika espace na bino. So bakomi to So bango bakomi bango olongoli. Je suis la maman. Vous déjà Kasi vous kanga ngona ni azana katokanga yebi. Vraiment. Afin que ce travail monte autour de toi et devant toi. Seigneur, en pensant à elle, si elle vivait, elle a besoin de ses enfants, les enfants mis au monde et les enfants qu'elle a aimés. Elle a besoin du monde et du peuple qu'elle a enseigné. Laisse que le désir de son cœur s'accomplisse à travers les chansons qui continuent. Au nom de Jésus, je bénis Seigneur ce groupe où elle a été musicienne. Tobeti maboko biso nyonso.
Le grand frère de la sœur Marie Missamou. Donc moi, je dis, non. Ok, frère Désiré à Solongola. Atamuta chapeau muhebi so. Babi Désiré ba ultima pouco. Bandoi. Tobeti maboko biso nyonso. La sœur Rite na famille. Pourquoi taper la porte pour tirer mina baba? Marie. C'est bon. Kamu ya mabe elekate sima ya proposer Pierre Oyo surtout pour na honorer sur famille biologique na ye zamba pambola biso nyonso pe bo tshebisa tonalité na bino na kombo bi saint chrétien nyonso na lo amen. Amen. Merci beaucoup. OK, sikoyo. Mama papa 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 na bandeli eto uti na New Plaza ke to moni ba musicien chrétien te kuna to zeka na frère José Ndita mais à ma grande surprise to kuti frère Patricia wa to kuti pa sœur kunda sister Bazalia wa donc to repese moi liloba na inane après moi Marie Misambu to mona bango lisusu boye na ba o pe ba yete o yefsa biso le pourquoi et puis et sali ondeni. Merci beaucoup. Et ça, il faut pas s'indiquer de comment on est sous statut au Basaleli sur Marie. Et ça, il faut pas s'itolérer sous.
mais toyebi ke lokola tobaki son homme repose en paix apema na kimia œuvre polite œuvre ekufite nzambe asunga biso nyonso apesa susu makasi epesi susu bao batikali mayele toyeba kosalela nzambe koleka pour que misala elanda ata soki okufi yango tomoni misala ezolanda parce que asaki mosala ne malamu mpona kolobaki bamission chrétien baye te toyebi nzela yango toyaki na biso déjà esengaki tokutana kuna na 5e rue parce que tolobaki yango na télévision ke tobengi bango nyonso baya me nayebi ke oyo bazangi lelo lobi bakoya parce que concert ezali te bapesi kashe te nga moko naza na kati bapesi kashe te eza tozo soutenir œuvre oyo ndeko atiki ngale mama bamami misama akufa ngami na ye oyemba parce que soki mari azalaki na bomoi alingaki ayemba alors mosala oyo mari azali kosala lokwa asali yango te biso toyaki toyembaki mpo bible ezoba na biso bolingo nde eleki nyonso tu parce que nzambe epe alingaki biso makasi yango apesa biso yesu masi akufa mpo na biso nalingi ete soki bolingo eza 3 ekoma 6 ekoma 9 ekoma 12 donc tobakisa nayebi ke lokola lelo misusu bakoki koya te peut-être bakozwa mpe empêchement nayebi ke lobi bazanga te pour que tomemia lisusu œuvre ya mondeko atiki. Voilà, réponse facile. Tango mari akufaki bato azwaki nkumba wana ki bandeko sa AMCC. Alors nga nazo condamner faute ba atuta AMCC bazaki na communication avec la famille parce que famille ta mona ki mwana wasa ndenge wana bakundi mandengwa te basasi bango bandeko so AMCC bakesa bango moko mais oyo basali wana mususu babombela ngai basali elunga babombela ngai kaka oh babombela ngai wana te na lingi oyo mari misama yana Chine babombela ngai babatia ngai oyo Chine namta sala kyango bandeko ba musée chrétien babata AMCC basali na nzambe to ko ya féliciter mais apparemment des familles boyango famille akoboya te bazaki na communication te ils ont prendre tout ça là yo là qui de ça ya wendo de ça ya mpongolo faire nani alpatino c'est avec la famille mais bazaki à contact la famille te mais seul c'est le moment à regretter que bozo tika lokuté les kanani na négropole zo ki nango lokuté zo leka nango mais non problème c'est quoi tout ce qu'on confond le global nzambe ba musique chrétien il faut ça musique en nzambe ya malobate mais ba komaka ndenge ale moluta koma ale mo akoma banzembo na ye soki ale mo nzembo ale s'inspirer autant au ça mabe au tiki mabe au monde problème c'est quoi bande ko na biso bazo koko sabato même au leki awa c'est des mensonges tous à la commode ngala ngala banga parqueté OK même bande akeba parquet OK la parquet batiki yango ngabi c'est OK pe ba fundi so bongo boso afundi mabe wa Congo eza munene kisasa ya munene ata kutu mutapesa ki 10 bis engé ko kakate alors yango to ba merci beaucoup de bande ko baye na c'est bon moni musala salami na famille biso bazwa ko sikoyo biso bazwa ko sikoyo c'est bon parce que nzela ngo eza ba embouteillage biso to leki na motard ya moto komi mo avant mais ba ye na embouteillage surtout que le lope samedi comprenez nzela tchango za toujours problème teo eza wana za famille wana famille mutasala que moni et ba moi mes ententes mukeza entre AMCC na famille AMCC bakendaki pe bazo bazaki nango basalaki déjà pierre tombale babandaki déjà kosala mosala et ya kokoma na niveau moko famille estopaki bango parce que famille eza koyokana selon le dire il y a président Patrice donc ba estopaki bango tamba stopper mosala bango moko ba honorer ndeko bango nazo na koloba nzambe azwa lokumu parce que ezalaki journée moko ezalaki déjà préparé banda na lola ke mkola lelo to vamos montar Pierre Tombar ya Sœur Marie et angwana na lingi koloba ke nzambe azwa lokumu parce que ezalaki mokolo biso nyonso tozalaki kozelango lelo vraiment tokokisi promesse oyo topesaki na bato nazali moko nazala kolinga makasi non mais nazala koyemba na Sœur Marie na ndoko ko accompagner Sœur Marie soko aye na Angola tozala kozala na ye koyemba na ye ya likambo ezwaka kaka moto mokolo yango akomelaki Yeswe akufa mpona nga notopika ye ngayo nzela mosusu ezalaki te mpona nga notopika ye kaka liwa ya mponga monene o. Voilà, awa nde bozongo na biso atwali boso ya tombo ya Papa Wemba kala mingi te pe Papa Wemba ba oya osalela ye na jour ya mort na ye ba oya osala ngo voilà yango yo bandeko to wuti bongo ko sala mama Sœur Marie Misambu asko tozo bima po bolanda bilili oyo ndenge zala toujours bon tozali na ba Miriam Ngele tozali na ba Christian na kati ya poto ya tobi
TV ezalaka radio T olobi I il faut pas mona I ezate olobi I bazomona T bazomona O soki nini voilà ya papa wemba yango yo donc regardez comme si vous y étiez. Je fais de gros bisous à mon fils et si vous voulez m'appeler sur l'émission c'est pas sinon bengi na numéro O ezana sewana so ki peut c'est sinon te bobenga pour na ko lobake non maman place oloba ma place oloba ma bete lelo ezaki émission à Sœur Marie Misamu pour la mbote pour na mabanga bozongo prochaine émission to pesi sous merci na honorable Néron Mbungu à sensibiliser Batou au Bayaki peut accompagner biso merci mingi honorable Azala Bongo merci. CongoDialogue.com CongoDialogue.com